Balobi samedi de sombele, samedi de sombele. Hey! Abimana ba musicien, ba kata ba trompe, akoki ko bota lisusu te na vie na ye. La Chine de Karine Mokonzi, la baronne, balobi jour J, -2. Ala, e utaki na nzambe. Oh, libala ya boye, esengo na likolo. Mbote na ba ebanso bazili baku ya kolanda biso na Chantal ya Nzambe TV, ezanga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Nazaka na ifengonia pe yauli ya ko présenter les bino émission na bino bolingaka obolandaka yango mingi e matondo mingi ndenge bomesana kolanda biso na beitando eke na bino tokotaka sako senga permission mais botalaka biso pe bo sepelaka na biso bo aimer bo partager bo commenter e ko sala malonga makasi na ko pesa be matondo na kolo Yesu Masia awo ako bombaka biso tokola mukaka toko bika obe na ngolu na ye na kozanga pe lisusu te ko pesa lisusu matondo na mama na ngai maman Chantal yende pumbu mwasi ya batu ya papa Joseph Kanda Peti balobi toujours à la sublime la douce maman de moi maman chérie je t'aime énormément na lingako makasi makasi makasi. Là je salue DJ Overdose John Cash Money maman je vous salue. Je salue aussi balobi Charles de Gaulle balobi les lions de la tribu de Juda Charles Pumbu le jeune millionnaire. On est là toujours, on est ensemble. Je salue aussi balobi champion Rodrigue Ibanda Mobali Abatuya Maman Mina balobi toujours balobi Mervedi Caroline bébé Caroline Mervedi, je te salue. Je salue aussi bébé la joie de Mayende balobi toujours. On est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Ndenge kaka Samigra Amba na lobaka. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Je dis un grand merci à Montréal, balobi Maslo Mambote, image toujours claire, à l'assistance de Christelle et beaucoup. On est là pour le travail. Balobi Chantal Nzambe, bon s'abonner massivement. On a salingaka Samigra Amba, bon s'abonner massivement. Balobi Son Altesse, elle est riche d'avoir les grands prêtres de la décennie s'abonner massivement. Il y a non, Basson, si le millionnaire depuis Paris, Kindogi. S'abonner massivement, partager, commenter, Trésor Ikio et les s'abonner massivement, balobi, toujours la qualité des choix, Molatis Nangaya sur, Olga Bulé pour Amba, Maître Christian Bassens, mon avocat de sursure, balobi, Ken Mosengo, l'homme Mercedes depuis Waterloo, balobi, Maître Os, mon conti, toujours. Voilà, Yambo était na banda, na pesi bino banso, merci beaucoup. Yango wana, ndenge na lobaka kaka, l'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça, le loto est un peu solo là. Balobi la Chine, la Chine, Samigra Ambaza chinoise, la Chine de Karine Mokonzi, la baronne, balobi jour J, -2. Oh, libala, e utaki na nzambe. Oh, libala ya boye, esengo na likolo. Oh, libala, e utaki na nzambe. Oh, libala ya boye, esengo na likolo. Mami na ngai Karina Mokonzi la baronne na lingaka yo ya trop bakisela lisusu madame Evi Kikuli Karine Mokonzi madame Evi Kikuli maman Henrietta tobeta nanu lisolo ya mami balobi la Chine to s'abonner massivement to liker to commenter to partager balobi libala gu balobi libala elengi balobi mami alongola kasoni nzamba lola asalaka na ngonga na tango na ye alongola kasoni
nzamba lola asalaka na ngonga na tango na ye balobi lelo tokopesaka merci bazozo batimbolina balobi batiaka point na vie ya moto te tia virgule parce que Karine Mokonzi la baronne aboma na ye pe mutu te aloba na ye pe mabe pona mutu te atia boya yina mutu te mboka mese Google toujours Karine Mokonzi la baronne madame Kikuli maman Henrietta jour -2 balobi samedi nde sombele hey mami Mamie de moi, je t'aime beaucoup. La linga comme mingi Karine Mokonzi, la baronne, mingi libala nde makambu. Yaya, hein? Yaya. Ah non. Et si kabachola kiyo, kakawane, nzamba kotombola yo, alléluia. Bakoyo kasango, ekosala lokito, ekokamwisa, esika bachola kiyo, kakawane, vous comprenez la place. Na yesiko, la Chine, tout s'abonner massivement, tout liker, tout commenter, tout partager pour makambu. Ezali mingi biso toko sepela obela libala ya mami na biso Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi wa makambu. Karine Mokonzi ole kaka bango na tina sa yo tokolia te na YouTube po yo nde makambu. Mobala mwasi ya batu ya papa Evi, en tout cas papa Evi, félicitations balobi mingi tokoloba kaka amour, le respect, complicité wana dans amour, complicité, le respect. Papa Evi, vraiment félicitations parce que oyoka ki na ba belobite okanga ki matoi na yo olinga mwasi na yo ndenge okutela ye. Voilà. Mobali penza, mobali vraiment mobali ya solo papa Evi okanga na yo vraiment matoi yo Karine Mokonzi boye asalaka boye elelo libala parce que libala pas la biso babantou les accoutumiers entre les deux familles basangani faut sentir vraiment libala. En tout cas mami félicitations vraiment mingi biso par le lot on a taya ba société to ana ba taya antimboli na te to kopesa mami na biso félicitations. Il faut à l'esprit le roi Karine Mokonzi la baronne Moutazu zemi, mais bon kontimaka te, bozo traiter de tout. C'est mais le kuta, boye, azaboye, abimana banganga, ou abimana ba musicien, bakata ba trompe, akoki ko bota lisusu te na vie na Est-ce que yo zanzambe? Na bien, tout sola na la famille. Bato balinga kocha ba point na vie ya bato. Baral banzambe te ocha poro lobake yo ko botaka te yo ko balaka te oh ya ti te trop parce que nzambe nde aza sukisa nzambe nde ayebi vi ya moto nzambe nde ayebi lobi ya moto finga na yo tonga chiola na yo me ko tia point na vi ya mutu te kokitisa pe mutu ana te okitisa ezeki ndenge nini te po nzambe ntango atombola moto atunaka moto te. Chaque chose a son temps, à chacun son tour chez les coiffeurs. Le temps ya Karine Mokonzi ekoki azobala faut topesa ye ba félicitations parce que c'était pas facile c'était pas facile que Karine Mokonzi la baronne madame Kikuli aye pe boye internet pe. Oh mamie, moi je te félicite.
parce que ozalaka vraiment clair na ba relation amoureuse na yo ono so leka na bango parce que soko lingi mobile na oyela biso ye na YouTube oyela biso ye to sentir vraiment que mami na biso mikolo azo vivre na mutu kentel azo vivre na mutu bo ozala hypocrite obomba raté et wana no so to ko tango lisute eza le passé parce que nzambe ndenga sala biso soka lakisa biso kake mobali na ngai samika amba mobali no ya vie yo mais to sambria raté mais to sesengana kate na bakisonsa o otali te tant nzambe déjà bombaka parce que ayebi ke yende muta nzambe yo zaka mutu akotika yo lekina o ti oyo kozwa mobali ya vie na yo oyo kozwa mobali oyo akohonore yo oyo akobala yo ndenge tomoni mami Karine Mokonzi la baronne lelo aza honoré papa Evi Kikuli quel est sengo likona ngo beba Henrietta Zalia ba oba sekaka ba oba lobaka ke bakata yo ba Trump ba oba zo bandimaka kaka teke tilelo osimba beba Henrietta na maboko ah non nzambe ya mama Charlotte mama Charlotte nzamba mona yo nzamba patela yo abakiselo lisusu mikolo na yo mikolo na yo avancé to lelo to yaka atopesa matondo na mokolo ya pemba ale matondo mingi la nzambe la baronne sepela na libala na yo po libala eza eloko ya sengo eza eloko oyo te mwasi arevaka lokola libala ato mati atoza première dame atoza soki nani atoza présidente de la république ato komi nani suka ya mwasi lokumu ya mwasi suka se libala ndenge la baronne pona na ye papa Evi mbwa azali na makolo minei kasi alanda kasi nzela moko la baronne bongo botina na mobile lo moko ye wana pe papa bana yo azo honore yo bino bozalaka wana Karine Mokonzi apesi bino matière toyebi bozela kaka botala fete ndenge koleka e Karine Mokonzi la baronne abala pona vie na ye e na po asala concurrence ke ne naza na obala mariage nange fo leka ya kingani likona ngo mariage pe na poto yaya likona ngo mariage na poto na kisonso ate na kisonso te mariage ya na poto yaya bo shake shanga makiasi hein oh là là mami félicitations na lingako mingi concentre-toi na mariage na yo de ton mariage na libala na yo ozala une femme heureuse nayebi déjà amour wana bozaka nango na papa Evi complicité wana bozaka nango respect oyo pesaka papa Evi nayebi ke bokofanda ti bokokoma bamibange ti bokokola ti baleki Henrietta bakoya mingi luzitu nayebi ke ozaka respect makasi oyo ezala nango ka bakambo babezi ya internet po internet ya YouTube existe biso nyonso toza wana na mboka mese Google oye mais bosala yango mpe bien bino so bozwi ka komba Karine Mokonzi bomati nango bokomofinga na famille non mikolo mpe toa na système kaka tosignale bachaîne oyo nyonso alobaka mabe mpo na Karine oyo afingaka non sala analyse na yo claire critiquer mais kofinga nde te kokoma ti yo koma ti na kati ofinga ti na famille non wana esimba su te mpo ana ta lisusu ya okalkule bino bazozo te ayesu na tan te akalkule bino bantimboli na te aconcentre papa Evi mobali na ye atangi mpenza mbongo aye kohonore ye likolo nango tosali ndeni likolo nango tosali ndenge nini likolo nango tosali ndeni
Balobi programme nyonso na kisonsa awa Armand Mokonzi Benzema de la presse congolaise azali na kisonsa awa toko fêter le 17. Le 17 kozala sombele ba chinois na ba chinoise liputa déjà yango wana bazo illustrer ona salinga somba liputa aya kosepela na libala ya mami Karine Mokonzi madame Kikuli la baronne maman Henrietta obengi kaka Samigra amba. Mon numéro est là, plus 243 89 14 98 266, plus 243 89 14 98 266. Heureusement vraiment Samigra amba ba organisation nyonso mingi awa pe to lobela makambu nyonso o etali Karine Mokonzi la baronne. To s'abonner massivement, to liker, to commenter, to partager, balobi aimer, s'abonner, commenter, partager et ko sala malonga makasi vraiment balantina ngai lelo da linga ki en peto megampe ko solo la mo muke libala ya Karine Mokonzi la baronne Nzambe o alongola kasoni et lelo balobi ezoinda et dans 2 jours dans 2 jours ezoinda bazoso bino bozana kaka po boza matia tobina biso teke libala ya mami ekoleke kozala libala spécial soki ndeni te mariage de rêve po ba mariage de rêve pe tomona ngo esala ta ba 3 mois te epanyanya sko biso toza teke libala esalami après lobi toromi oya libala ekabwani ba vérité comme obima la bozela ngo il y a longtemps papa evi alingaka mwasi na ye makasi Karine Mokonzi la baronne madame Kikuli pa lingaka papa evi makasi skolikona ngo bosa nondeni eloko eza te baza bazozo eloko eza te mama baza bazozo bakoti zamba okomena moto maboke okomi kose déguisé bakoti zamba eloko eza te baza bazozo eloko eza te mama baza bazozo bakoti zamba bazozo bokota na zamba bo changer pe dans ba miniature bo changer pe dans ba titre botika la baronne madame Kikuli apema a savourer mariage na ye a savourer libala na ye en paix na kimia nyonso a savourer libala na ye a savourer foyer na ye ba chinois na ba chinoise toza sima ya mami to s'abonner massivement Samigra amba la Cléopâtre de la presse. Je suis Karine Mokonzi madame Kikuli tonde toke na bien toke na bien vraiment yango wana nde na linga ki na pesa donc samedi déjà to landa mami en direct mariage coutumier na peblo kande Nzambe so asali toko tatolo be monene na ye po libala keloko esengo libala libala ezala esengo makasi. Là je sali Armand Mokonzi balobi soki po lingozo uniforme Armand Mokonzi azawana organisation awana bama 500 na ki 500 simbamina Armand Mokonzi Benzema de la presse congolaise. On est là toujours à l'actualité, nous oblige à faire des analyses. Yango na pesi matondi na ngana bato nyonso ba ebanso oyo balingaka la Cléopâtre de la presse. On est là pour le travail. Biso to finga raté to reflétaka image ya famille na reflétaka image ya famille na ngai eza famille moko chrétienne kola na famille moko te ke ba edikanga ke oleki na TV obandi ko ya obandi ko finga mutu obandi ko ya ko sala ba compte à rendre na awa jaja songo sala compte à rendre na Samigra amba ya nzoto na nzoto koleka nene ya TVT tolobi to sendeni takas. Voilà, là je dis un grand merci.
merci à Montréal. Balobi Maslow, image est toujours claire. À l'assistance de Christelle Aiboukou. On est là, je dis un grand merci à Mayende, la sublime. Maman d'amour, je t'aime énormément. Vous avez maman nangai, zamba tinde nangai, vraiment la ligne comme makas. Na pesi mbote na baye boso balingaka samikra amba ngana bino vraiment tokutani mbala sima. Bisous, bye.